Bonjour Cordon. Bonjour, bonjour. Premièrement, tu as objectif, tu as bit, il y a réunion au Yozani. Le nom est l'autre ce soir ma cambonio parce que tu as une réunion de le premier jour mais le long de la conclusion pour toi sur soir organisation ma cas si tu kabola pe batache ya moko na moko ndenge ya kosala nani ya kosala wana ya kosala awa pe to yeba nini toza nango nini tozangaki et to yeba comment to kozwa biloko tozangi pe to yeba ndenge to projeter jour à samedi. Voilà, on a mis tout les belletés pour bandero nanga pe bazar mutu nanga sukeza boye. Et bobongisi nini pour la presse. Parce que oyo obingisa ki presse to yaki awa to kanisa ki ata orosé la biso ba batch pour te mbutu ezalate ata ba carte pour te ba journaliste belé ba ozala mokolana pour na ko identifier ba oyo ba singeli bazwa bilili woni ya liboso ya suka eza que nanya mwa singeli ayemba pe nanya mwa singeli ayemba te pour Marie Musamba zaki moto ya moto nyonso. OK. Et là on a oloba ya buso za boye. Ils ont fait pour la batunios. Mais batunios, c'était barozo musala kusala na fête wana. Surtout plutôt spécial batunios na Congo musala na fête wana. Fête yoko bandat et ça une semaine. Mais une semaine peut moquer aucun de 3 ans. Pour tout le monde à ça la musala na fête moko ils ont raté. Donc je crois que tout ça les répartition ba tâche ba o bazana tâche ya journalisme ezali bandeko Max Benga basi ba ko classer liste ya bato ba ko travailler mokolo le 29. Mais le 28 nde ezali mukolo yo tokopesa mutu nyonso akoya awa o nyonso tokomona ye awa na New Plaza nde ye akozwa accès ko filmer na nécropole ça dit to enregistrer bango à partir à awa pe to pesi bango libre ya ko filmer na nécropole parce que ba journaliste basé belé mboko e belé surtout to pesa bino so ba batch to pesa combien de batch pour ba journaliste à Congo mobimba donc ba oyo ba kozana volonté ya ko pusana awa mukolo wana ba okuta na charge à presse ya ko pesa bango ba grande ligne ndeni ba ko sala mais en tout cas na cimetière liberté eza na batu nyonso presse internet presse ba télévision bakoya ko filmer pour ces événements ya notre sœur kuna barrière eza penalty mais condition eza moko juste faut ba enregistrer yo awa ba ye ba yo parce que to boyi mutu moko abimage mso abimina zamba moko ayena kana caméra na ye kokota mais surtout yebi à partir awa ko bandaki na biso OK na biso c'est bon. Osana biso elongo ata boye 1000 presse to gérer bino awa pe to tambusa bino malamu ti na nécropole pas de problème mais bato bakoyemba eza bato nyonso bakoyemba pété nanya koyemba nana koyemba te orchestre Sœur Marie ezali biso tozo ko soutenir nde famille ya Sœur Marie mwana ya Sœur Marie azali wana ritu bomoni et puis orchestre au Sœur Marie atika ngala za besoin boya komona ngaya wate nzita zo beta wate le premier za wana ezali orchestre moko muteko beta orchestre ya notre Sœur Marie Misam biso nyonso toyemba na Sœur Marie. Y'a tout ce qu'on comprend. Bato basala featuring na Sœur Marie, bangwana nde bakoyemba banzembo ya Sœur Marie. Vous comprenez? Donc mutoza la teke ba poni ba mission kuna te. Boyemba na Sœur Marie soko sala featuring na ye yaka. C'est enregistré okoyemba nzembo boyemba na Sœur Marie. Lokola nga na yemba na ye, bakunda ba yemba na ye, Clarisse ayemba na ye, Mike ayemba na ye, le pasteur Moïse Mbiye ayemba na ye, Benjamin ayemba na ye, Sœur Alice ayemba na ye. Ba ono so moni wana ba uti répétition. Ba yaki kuna ba répéta qui et puis to répéter sous d'un jour et lobby ne to silisa makambo ya ba répétition bato ba koyemba na Sœur Marie et n'oublie pas azana moi na ye ayemba kapé to kozwa temps mingi plus to kozwa eza temps ya biographie à Sœur Marie koyebisa azalaki nani po eza jour ina anniversaire na ye alors près de to kopesa ba projection vidéo ya ba temps fort ba moment fort ya Sœur Marie ba moment za ko ba clip na ye ba moment ça qui ba concert na monde entier ba moment za ko ba clip na ye ba moment oyo za ko ba émission à makasi na ba télévision ba page wana nyonso wana nde to ko projecter yango na ba invité na ye nyonso ba koya mokolo wana ba mona ndenge nini nani yo Sœur Marie azalaka et puis to ko préparer biographie mobimba ya Sœur Marie koloba na bato na famille na ye ba représenter son biographie na ye to yeba qui était la Sœur Marie. Donc je crois eza na ngote likambo yo bato ba bomela nzoto te ezali fête oyo tozoya ensemble ko fêter onga na quantité o ba pimelinga to pimeli mutu eloko awa te j'insiste bana na ye nyonso oyo ba yemba na Sœur Marie ti na dernier souffle la Sœur Marie ba kenda avant wana to yebi bango ti Immortel Kani qui te pèse maloba. Shalom papa. Shalom papa. Oni papa.
Bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout le monde journée où ils ont se préparé il y a le 29 où bato ko rendre hommage na sœur Marie Misamo na nzela ya Loyembo. Alors tout le monde yo pe ozali awa. Contribution na yo na nzela ya mosala o ezanini est-ce que yo peut represter pour to uti ko solo na coordonnateur ya Marambango le frère José Nzita alobi ke bandeko o bazana droit ya koyemba mukolo wana ezali bana oyo bazalaki na sœur Marie Misambo avant kufa. Alors ba oyo nyonso bakenda après boyemba te mais yo sala monene mosala monene pembe na sœur Marie ekozala nini contribution na yo zana. D'abord je veux dire que présence nangai awa ezaka pona oyemba te parce que journée oyo outolo bana début mwana kala na mwana sikazala te kozala mwana ya mutu. So par exemple zo vendre na ndako ma parents lobi ke non bande ko ba parents na yo ba lobi ke mbongo to kabolaka na bao batikala na ndako yo so bimaki okoli. Effectivement c'est normal les ligambo ya commis tungisate le plus important c'est que journée wana to commémorer donc to se rappeler na sœur nabiso ça fait une année ba présence nabiso ba o bazala na sœur na ba o bazala na certé donc c'est deux apona batunyo sur quoi donc journée na apona tout le monde. Le plus important c'est qu'on yemba te, le plus important c'est qu'on sangana, qu'on se rappeler puis qu'on rendre hommage à maman nabiso atiki ça fait une année et c'est ça pour moi je trouve que ça c'est plus important que koyemba donc je trouve que c'est plus important. L'homme de Dieu, l'évangéliste a constaté que depuis ma préparation, il y a événement où il bandi. Tout le monde a raison, il y a GG, na frère José Nzita. Mais et pourtant, le mari Misamo, Azaraki a raté la famille, Azaraki paye à MCC. Même si la famille est soit charge, il y a les Kambango. Mais Bayembi, Bandeko Bayembi, il faut battre sa volonté. Mais jusque là, tout le monde a raté José Nzita. Pourquoi pas présence de membre MCC? Au fait, l'équipe Bolingo Zate. Tout ça, déjà partage à gâteau, partage à gloire. Donc on est là d'abord pour se rappeler, pour rendre hommage dans des Konabiso. Il n'y a rien de se faire des guerres. Des guerres, ils moroté. Et moi, d'ailleurs, on dit toujours que l'union fait la force. Je me remets même participation à AMCC et ça, la force Moroboy. Tu comprends? Donc, 2 personnes, ça les locaux. Mais plus 3, force et Zomata. Plus 4, force et Zomata. Donc, plus Bazo Zalebele, plus c'est locaux comme à moi, force Moroboy. Je ne sais pas, bon, à part ça, organisation, on a vraiment, parce que Binga, Libanda, je suis venu juste juste ce matin. Je n'étais pas vraiment du tout informé. C'est matin il va informer puis ndemoni loleza et lo que concerné maman Oyabiso ndemoni naye. À part ça organisation dont je ne fais même pas partie. Neti yo moko na ba surprise na yo ozo bomba ni to ozo préparer ni parce que ton maman na yo Marie Misama kufaki to mona ki olaki na Loyembo ozaki kitoko simbaki pe bato ozaki pe réalisateur ya Loyembo pe oboranda ki hommage na maman Marie Misamo. Alors ozo préparer ce qu'on nini avant le 29 tout pendant le 29 quand balobi ke il paraît que l'organisateur balobi ba onyo so badalaka na Marie balonga ba oyemba te to sani avant ba onyo so bazalaki na Marie avant kufa ba oyemba te zaka ba onyo so bazalaki na Marie après liwana ye o bakenda awa kufa te oyo ya kufeli na maboko donc o ba kufeli ba na maboko ndeba robeta ndeba royemba en fait tu penses que ngana rolo banini so balobi ke immortel koyemba te c'est ça na vandini na to ça ba maman na yo mais il faut so la pena bango talaka maman na uti koyebisa yo le plus important za royemba te parce que koyemba to royemba yemba na koyemba tawa hey yawe kumama na yembi c'est bon donc d'abord hommage. C'est quelque chose, ça, rendre hommage à une personne qui n'est plus avec Bisso, ça, c'est ngoté, tu vois. Mais lorsque, comme Emilia, ça, la bagarre, il y a sa loi, je ne sais pas comment RDC va ça, mais le big est oignon surtout, avant tout ça, bétate. Toto, si tu vas dire, mais le plus important, présence, na comme si Nzambe a pesa Bisso, artiste et talent, et puis Azasus Nabisote, on rend gloire à Dieu, c'est tout. Nga et Tungsangate, so mutalobi nanga, koyembate, Tungsangate, parce que il y a plein de moments où on a royemba surtout pour adorer mon Dieu. Donc je chante surtout pour adorer les seigneurs. Si le reste me dit que ne fait pas, c'est bon. Donc c'est ça le plus important. Partage, pouvoir, influence, c'est pas important. Je pense qu'on doit vraiment changer quelque part de mentalité. Pour la part, il y a RDC, donc on doit changer de mentalité. Mais
Je ne sais pas. Quand on informe, on a évité, on a comme pays on doit informer. Nous présents à 16h na plasma, na 5e mairie, je pense que tout le monde a non, d'abord, on a eu clairement devant la caméra, tout ça, na Kinshasa, ça fait un bon temps, ça fait plus de 4 mois. Mais na bande ba organiser ba organisation nyonso mututé à tenir nga informé mututé à yebisi nga eloko c'est juste nani mutabengi nga c'était Christian Litasi l'homme de Dieu to solo lina ya GG ya GG lobby nga na tuni ya GG ozwa kité ya ko contacter ba musicien mususu ya GG lobby na micro la voix céleste a contacter ba musicien nyonso azape musika na ngate yo na mpanzi na mais tu so ba contacter te yo mwana ya Marie au sala trop ba contacter te l'homme de Dieu nangna bisayo na devant caméra donc caméra ezaka mo basala bachete na été pour se plaindre na ya GG na se plaindre na nani je te dis ce qui est vrai na zaki contacter mutabengi ngai je dis devant la caméra c'est Christian Litasi ingénieur na biso ingénieur à sœur c'est Christian Litasi qui m'a appelé pour m'informer. Abenganga d'abord fallait te dans studio et puis Abenginga lisusu na Brazzaville quelque chose comme ça. Aujourd'hui c'est matin. Natongo okande omona oyabo d'ailleurs na misale belé moi ngana ya teme talaka na respect ya mère wa ya biso dadi musicien de konanga collègue nganda Benginga aujourd'hui donc je suis informé de rien alors na habité quoi. Merci l'homme de Dieu on a profité pour na bandola na misala na yo na chaîne na biso la voix céleste na musika félicitations de l'album Nayo et surtout le yembo wana ya le temps passe la voix céleste monde entier donc ba peso félicitations mengi musala kitoko donc ozo c'est la sous album sous dans studio et donc ça juste album on a de tout ça la promotion jusque là tout ça en promotion mais il m'a dit si là j'en profite pour dire une chose tu vois omoni tout ça bana nzambe chaque fois lorsque tu m'écoutes on a un moment où tu as une identité na bisoté tu vois c'est ça le plus important l'amour bolingo eza hypocrisie ba bolingo oyo c'est qui si mutu na simolobi lobi maramususu c'est pas vraiment ça pour na bana nzambe et alors on doit apprendre à être sincère na amour na biso et loko oyo esangisi biso on a plus beaucoup de choses à faire mais on est ici pas pour na royemba pas pour na ba gloire pas pour na ba partage à gâteau juste commémorer donc image wana ya maman ya biso ngana naza kuna besoin ya loba teke na mwana na ye quoi donc RDC yebi na kuna besoin ya loba tata so ba balongola mwana kolo maman na ye donc c'est un peu ça donc bagnon surtout dans la besoin de produits na biso to travailler toujours en collaboration avec la voix céleste de qu'on a biso Alvin Beyana de qu'on a biso vraiment merci félicitations à travail beau ça là on est toujours ensemble on est là